makasi. Ba devoir ya makasi. Nakoma lolendo penza te nakoma lolendo. Omoni so nzamba pamboli ofo sepela ngapi na namba pambola ninga nakoma lolendo makasi. Ozaina baona matanga ti. Na yaki na velo. Kimbambala mutu ko ba fina na bango nyonso na kati wana. Mais to mona ki grâce te moi yaki na babe eza kini Max X hein. Kimbambala wana penda yo mona ki angote batu ba kanisa na clasher mona batu pamba. Te na ndenga mabete. Voiture wana pina ndenge eza kimbambala bongo ebonzama na dani babenga na ba fare panzana boniko. Na sécurisaki Gabriel alobate parce que Gabriel azalo kwanga. Gabriel alobaka aza hypocrite te parce que belé bavandi wana baolela Diana wana baba hypocrite. OK. Ba pena ba guerre grave na Diana Après un long moment des auditions, voici le moment des quotidiennes. Pour une aventure inoubliable, ils vont profiter de quelques jours avant de rejoindre Malaika House. Les 60 talents de Madjabou Talent posent leurs valises à Zanzibar, sur des magnifiques plages, une vie de rêve, dans un hôtel face à l'océan. Contre toute attente, nos talents feront face à de nombreuses surprises. Désormais, ne manquez pas les quotidiennes de Madjabou Talent à Zanzibar sur YouTube et nos chaînes partenaires. Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, moi, bien, vous avez la scène de mon corps. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Nous avons signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la famille, non, mais dans le monde entier. Tous abonnés. Dans Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à vous. Voilà, bonjour et bonsoir fidèles internautes. Vous êtes nombreux à l'instant sur Sarato la télévision. Na plateau il y a Eden Show. Eden Show après Sarabino vraiment babili mort ya bien. Voilà le bel Rabino vraiment bartualité mort ya bien bartualité est fiable sûr et vrai. Balobi a na Sarato la bartualité vraiment balabale ya katé le côté ya katé a toujours na bosolo babi vérité ne makambo. Aujourd'hui je suis avec ma patronne la patrona Saratola, c'est avec elle que nous allons un peu faire les analyses sur Matanga et Diana. Touti vraiment morgue à cinquantenaire, Ngaina Saratola. Tomoni comment Maramboueleki, tomoni comment ya Gabi vedette au wapi. Donc découvrir en haut Ngaina Bino na invité na Ngai Saratola à qui je dis bonjour Saratola. Bonjour Eden Palace. Bonjour Pena Bandeko Nyostu au Baolanda biso na ngonga au bambote na bango. Ouais, Saratola, na ebi que oza fatigué mais tout ça un peu analyse pour ngana yo to wuti vonda morgue to ba photo kinetoye ba ni nezoleka vraiment kuna kokoma na biso na morgue to mona ki installation to moni comment ba comédie ba s'organiser qui malgré bambongo ngo ezaki na vraiment te mais to moni vraiment organisation mo ya malamu impressionnant sur ça va to kota ba détail. En fait nako féliciter d'abord nako féliciter famille à Diana. Baza famille moko bana bango na bozuité. OK. Et bana bango na bozui ya mingi te mais bana personnalité. En tout cas baza na personnalité parce que toyebi ba famille belé ba matanga belé salami awa toyebi ninge sukaka. Ezaka ba problème kama mbongo ezongisi mbongo esali mais en fait organisation oyo na bango moko na famille à Diana et deuxièmement na ba comédien malgré mbongo ekokaki te ba yaki oluka maman livre mais sinon coup de chapeau na bango baleli Diana. Mais ba fan bazo lo baka que bango ba comédie ba belela ra maman Olive so mutakufi pourquoi pas belela rapé maman Olive na makambo mususu aba bazo mona ya limosi banda kota hôpital maman Olive bazo sala te lo mo te mais bazo zela ma ya limosi akufa pour ba belela susu maman Olive.
kasi wana eza peut-être erreur yango na zaraso na yambi bango na tunaka assurance de santé na bino bo assurera santé na bino te na temps bozo sala ba succès bozo lia ba mbongo pourquoi bo assurer santé te parce que maman Olive pas na obligé te qu'il faut ba benga maman Olive pour na santé ya ndimo site ya ndimo sa mukolo vous comprenez ya ndimo sa mukolo ana famille tanga bandai kozwa mbongo falaka bombaka parce que muta koma ape na temps moko ya retraite ke eza pété to boyite to na ba fan ya lokanga Sarah lelo na koi malade ava ba fan ba pesanga nga mo pe fona bomba ke lobi na koko ya malade lobi ba ko sala ngo opération naza déjà nango ata ba fan ba roya nango mais nga mo de ana assurer sécurité ya santé nanga vous comprenez donc batika kolata maman Olive charge wana maman Olive oui aida bango na motema na ye na motema bolamu na ye mais ce n'est pas obligatoire elle peut comme tout elle peut pas donc bango moko ba comédien faut ba assurer la santé na bango c'est très important. Ok, ça va tout là, toujours na kata ba actualité balobi ça va tout là ndema muyelo ozala ki vedette na kata morgue cinquantenaire biso toyebi ke toye matanga toyebi ke toye kwa accompagner ba comédien mais yo komi na vedette arrivé ya Gabriel Mama Tumba ya Gabi que je salue à passant to moni comment yondo recadrer penza ya Gabi ba tie micro te mais na rotala boyo za ramtali boso critiquera vraiment ya Gabi oyambaka pe bato ba critiquera ya Gabi na plateau na mais lelo yo ozui défense wana o boy vraiment bato ba tie micro o kange na kata mutuka na et ça qui lo kwana pourquoi mais quand lo koyebi ça ba fan baeba. En fait, na répondre à nos questions et puis na loba message mon na loba pour na ba comédien. Na sécuriser qui Gabriel a lobate parce que Gabriel azalo kwanga. Gabriel a lobaka, aza hypocrite parce que belé ba vandi wana ba ole la Diana wana baba hypocrite. OK. Ba pena ba guerre grave. Na Diana peta msunda akufi wana ba na bakanda neti siko. Voilà. Mais baolo bango te baosela ki hypocrisie ba nginde ba baka Gabriel Nekulusu. Alors na ebe que Gabriel aza ouverte, elle ne pas hypocrite à répondre kana mituna ba otuna e. Yango na boya ki na géraki. C'est-à-dire que batela ki parce que balinga répondre mabe ba retomber linga. Te na batela ki parce que ba koyele ba question buzoba. Skonde na ebeli ya Gabi aolobane. Elle est prête à tout. Aolobanae aza mutoyo aza mutanketo te aza mutoyo ashishotaka na sima mikonga baninga te ke so asepe na likamonte te aolobelo fara nazongi siko na place olobi ke okamwe ya Gabi batumbake na chaîne nanga me ka nganda luki na plateau pe ka otovanda ka awat me aluki ka Sarah atuna nene we Sarah so comprendre tina memie na kotie na kata voiture alors relaxi nini mutu tout un star. Makila star babuta manango. OK. Vous comprenez? Ba comédien o bozo talanga soy bozaka ba star, bo michara bina na place na mino ba star. Boko yina ba journaliste te. Mutu so ya démarrer na plateau nanga. Yo ze nemi nanga te benga ngati. Tola, omoni mutu wana démarrer nga na plateau no, akosi boye ngape no ya. So moni ko ya pa nanga te boko mabino ya suna ba chaîne. Banda fungola chaîne démarrer. Okay. So moni ko ka procédure ya olobate bachela biso pe l'état. Kende na on procédure à l'état. On se comprendre. Okay. Même muto aza star afunda ate. Voilà. Pour star soko za star wana makambu ba olobelo. Ba otanga komono même na ninga mabene na ninga malamu. Preuve on est. Gabriel bafinga ki lobi na chaîne nanga pa Miss. Pas Miss Lolo. Mais Gabriel a ebika Sarah za petit nanga. Ayebi que Sarah ça musa na ye. OK. Ayebi que Sarah akotane ba vie. Mais na temps normal Sarah petit nanga. Poani aluki ba journaliste mususte. Abika Sarah. Pourquoi? Et comme ça bate belé comment Gabriel akangami kana ça. Et puis songa na lobi c'est Gabriel te. Lelo batutu bana mort banga ba zo kuta interview avec Gabriel. Comment ba chaîne de bazo nyonga ba lobi yango yo ye Sarah ngwaza nani pourquoi ke ko coffrer ya Gabi comment ya ko Sarah za makambo. Awe komisiko makambo muto azana makambo na muto azana makambo. Okay. Gabriel aza aigle azana makambo. En tout cas ba comédien na linga bino tout trop. Nati mimika bongo ndeko nanga efa pekato. Ba utotumbe awa tikala mingi te pa nani ba blandine mafuta. Na zai na mikabongo ti. Abilanga atola yo te ngabi ngai ya. E kota makasi
poso yo bayeli yo nga mutu na oloba et ça la culpabilité morote romo na bateau bazo ko finga la plateau nous peut ko approcher bango bozo lia pe bozo te mais penje za insulte te et ya ba vérité ben insulte za ke bemba mama na yo boina boy wana insulte te baloba ka ba vérité na bango soki yo esui yo pe oye o recadrer so po lingi na chaîne na ngate oza na chaîne na yo toza na bateau ça o recadrer o so comprendre nga nazaka hypocrite te nga so na faire na yo pona vana na sa émission et ils ont ba calcul te fona réfléchir vous comprendre donc soki muta saleli mutu comédie émission na chaîne nanga allez-y comprendre chaîne nanga sa chaîne commerciale s'il vous plaît mais on soki manique akio sale la fali émission akio finge la fali na Afrique elengi est-ce que Mike Lokamba mutatindi manique ndeti Mike Lokamba palobi ya eba kita za ko courant yango mais kasi biso ezatenga na za mongamba ya koyeba be mission nyo tout bosala ka Eden mais to montaka bino nde ba patron de kotisaka kenga patron ba elinga émission na kotisite émission bosala ni émission basala ki ya nani OK ezara misu na tala misu be na tala net ya vie na tala ya on Alexate OK ozo comprendre ya vie ya nani émission ya vie Natala la fille wana débordaka. Parce que puis na Alexarate pour fille wana débordaka et puis aza journaliste à comédien te. Parce que net songa na ebike na yambi net Blandine Mafuta comédienne. A clasher les comédiennes et non les qui ça pour bango tout baba comédien. Donc za guerre na bango donc ya ye na mi kwa ko luka loba. Aluki chaîne alinga loba na lekisi. Yo peso moni ge yo faut répondre OK pe na chaîne mususu que répondre e pe kaka. Vous comprendre. Donc ngai na féliciter déjà na Gabriel, na féliciter à Gabi Makasi parce qu'elle est star. Mais na sentir un na star. Moi lelo na yo kango. Mais full wana alena ba musicien bato basaka ba fula ndenge wana eza ba star ya Gabi aza star et puis ana motema parce que so ezaki ta mutu mususu mangana za pembe nete pe bele ba nyongelinga ka be mission bato baleki leki e bele ba nyongelinga mais ya Gabi pende tika na matanga zaki na vraiment mal à l'aise pour moni arriver na epelo kwa mutu mo azobanga mo makambu ko kota ni azobanga banga abangite avant dit vraiment place mona ba selo babi na filet tandis que pourquoi pas kende ko sangana bandeko ne ba te ya vanda idea na coin na e bango nde ba yo landa Gabriel ba diembela succès ya Gabriel oh banane quand yo ba vendre na ba musicien oui parce que déjà Gabriel akuta ki bina filé na selo wana kasi ya boy na ko sangana na batu aboy ko pesa succès parce que ba caméra za ka côté Gabriel azabona ye akiko ba na eta côté mona ba musicien voilà les chers internautes c'est bien beaucoup se poser ba question ba comment bazaki na plateau batiki plateau ba bimesika o bon comprendre que tout ça na Congo ba bina Congo courant zoni ko la biso tellement makasi bazaki na plateau to monika sibitima tout courant ke biso to mesana so courant ki to tia groupe électrogène ma to boyka ko tia groupe biso to mesana ko vivre na malili talaka pona mulunge mpe to kimikaka po groupe na biso eza vraiment makasité pona ko esala na split na biso nzela moko donc aussi ba vraiment mingité ya on to bimi libanda donc vous a toujours branché scotché na Sarato la télévision to zongeli invité na biso Sarato la malobe tozongi sika epai na yo nde obande ouais kande na olo na banda olo ba Gabriel Astar Astar azango pinza apna na makambo sauf que ba comédie boti konyonga po ezala wanango ngape batu banyongela nga fort mais ba ibina bonga na makila wana na Astar yo boti konyongela ya Gabi baloba sepela mukila ratour à tout to pesa tana voilà. Donc Gabriel parle qui na batamo ya likemba ya banini pour comment wa komi le Gabriel a travaillé trop bino boyeka lobi abonika bo remplacer ndeni bo pesa peta na tata na bino pesa bo sepela so ye komi tour a Gabi lobi pe ezala tour na bino donc Gabriel penda za star akangisa raté star a chaka nketo te mais olobi Gabriel star akangisa chaîne wana eza chaîne à Sara akangisa Fivette nae ya Gabi akangisa Fivette mais yo mo ata nanga na yo ba propos le kai makasi ngape bakangisanga pa fale a start ba propos le kai makasi donc so moni star a comme na niveau ya okangisa c'est ko a décoller ki ya o déconner makasi sko netinga so comédien mo ya vandi awa a clasher muninga ne comédien ese yanga penda sarani yo peso za na munoko clasher les place oza soko le kana plateau na ngate le kapa batu mususu clasher so po moni ke yo za no muta classe te ya classe te au niveau za top o saini okimi mbangu na parquet kaboli bino yo yinanga pourquoi ngana na problème te ponga so na problème nga mona osimbelo miko na caméra na clasher yo
donc eza chaîne nanga eza business nanga mutu tout a libre ya osala émission alingi ata yo pe so bité sara talaka ya gabi a mutu nanga de tozakane de tous les temps de tous les airs mais so ba yo clasher na tikaka nazwa parti prité on se comprend donc voilà chaîne nanga eza nango commercial nene tozakane tongo midi pourquoi ba finga ki ya wati et pas Miss Lolo o atika choko mais au mona na matanga na zena nene mutu vande ne ka nene voilà eza boulot nanga vrai star faut comprendre vrai star ina ba journaliste te et alors nga so mutu wa linga finga ne penga na chaîne nanga so ye na yambie ka pour permettre a clasher na ngai e makambo biso pe to diembelaka bafali so pe bato bangi ba diembela biso to boya poani bo diembelaka bafali mais lelo manike pas lobby mais c'est comme si ka bino so telemeli manike te manike nde makamba zo lobe balani te est-ce que manike dans ndenge sko ya ta normal ngasi na sala émission na mna leki fali na leki net nani sko tasko ekukwa muto ka manike ebembe azakane de ebembe denga zana manike aza mort vivante aleka fali net nani oh TikTok et ça la mi wapi ana TikTok neza TikTok amanike za mais ça les ata na vidéo ya 100 000 vite et ça les car bientôt comme on a lobela star mort reconnu fali poupa a posté te mais Gims a posté fallait poster ba ndeni ya azora fali peta e be fali bientôt abi Gims a posté po za buzo ba fallait ko poster te soit ina posa fallait poster ta photo ne mais photo pas manike so fallait poster ata yo moko moi te ke ba fana fali ba ko se désabonner bako mona make up pesa bako mona loka nganga fali e wana potaka forme manike bako kante nganga fali ba make up pesa la kasi yango na bit manike akende ba make up akende pa mukolo cop mutu nanga mukolo cop maquilleuse mama Denise Nyakeru na pese ba mbote wa mutu nanga Leticia akende pa mukolo cop okopana so akepa na ye ba maquiller ba bombi elongi bazu munoko wana munene ba kondisi yango awa ale omona fali akozwa ya poster wani yako kimisa ba fana fali na Instagram boka ti oka fali poster ba nganga na eti voilà ma sara na zonga vraiment sima na maloba na yo uti ko loba que yo soki au comédien yene ko clasher de rené comédien au tikeleka mais uti ko pesa tout à l'heure exemple ya la fille o ayaka ko senga yo bosa l'émission ndenge via alobela kaye na morgue ya Guimard ya sepelaka na ngote mais na pende émission no koti sangote sikoyo lelo to monaka ya gola le kana chaîne ko clasher ba pona ba comédien ko finga ba comédien ko ba comédien mabie mais pas ba comédien te yo kasikoyo engagé ku ngate au mona émission ya gola ba komani clash bachaka ni bache numéro ne na suka kuna donc yagola ya zwa espace omande bato bakenda okeneti na raga ofuti mbongo na o bapeso espace na o lexaka émission na yo ofuti espace o lexaka maboke na yo siko ya zwa espace na ye na sarato la lexaka be émission na ye est-ce que nga na sina lie mbongo na che na poche il faut na bando contrôler ti be émission ni ya o lekisa mais eza chaîne na yo balobaka ligne éditoriale échangera te oki koyebise pe ya koyela nga na babiloko te nga na sina zwi mbongo ya nga na zwi na nga de ya mbongo na nga be émission nyonso ota ya kosala ezo engagé ye ozo comprendre ezo engagé ye soki bakomi na leta bainterpele nga na okende po chaîne eza yanga mais na suka nango kaka ntango bavoka na nga baoloba chaîne eza yanga eza commercial tout le monde peut dire tout ce qu'il veut. Tout le monde peut clasher à tout le monde, sauf politique n'est dans le côté. Na linga politique te na linga pe ba musicien te surtout ba musicien en tout cas ngamo lora na sala clash makasi na ba musicien na comment protéger bango ba pe na te. So totali ba malika ba lobaka ke yo ndo zana ba musicien ba roleka te po sumba na bureau sumba na nganda ofinga ba musicien bebi sana bango tous les musiciens ba musicien tout ba na fan na ba fan nanga et baza prête so lelo na bina ke travailler na mutu boya zati. Tengane na boya ba musicien et pona lelo te na boya ba musicien kala na sala ba émission pona boya maramba ba musicien je crois na s'excusera pe pas fali pour pas quelques musiciens na s'excusaka nde na tika makamba kolobela ba musicien depuis na koma na ba histoire vraie wala kuta va confinement kutu vous comprenez donc ngane na boya ba musicien donc ba musicien tout bazana besoin mutoka sara cerveau loka sara za pembeni na epa lobara alobelaka ya sa elaki promotion pona eboloba o comprendre donc pona ba mission wana nango faux débat
mais ce que côté ba comédien obi pourquoi na tika ba clash ba comédien pour ba comédien ba koma pe ba comédien journaliste et bango ba koma ba journaliste ce que tamie ba yaka ba finga na bango pe kuna bazana ba chaîne ba répondre ba sel ba mamna o sana ngage ke bango mais ba chaîne pesa vraiment mo ebele mais pourquoi ba yaka kana chaîne na yo makambu batalamba moko information lekati ngana oboya te nga chaîne nanga eza business eza chaîne commerciale eza chaîne asarato la te OK oyamba feneki na plateau nanga oyebi feneki ni va finga nga na mbali nanga so eza chaîne business te na abanga melo resalama te donc so pe mundu musu pa sepela ane na ngata ba finga nga oyambi na yo ye nga chaîne nanga eza commercial donc soki ba comédien o ba rolandanga soko yininga po mona muninga no comédien a clasho na micro nango za flash oza sans esprit po yebi numéro na ye oyebi kaza comédien oyebi ke bokutana na ba tournage gangela ye ko benga ngate gangela comédien wana ye a manqué au respect parce que nga so na besoin ya clasher comédienne na oluka ba intervention te na na besoin noter na ofongola caméra na nganga mona ndaku na bandi live na tchena kombono na titre na bandi siko vous comprenez donc je pas le temps loka na zwa décision ya ko boya makambo wana ya ba ranking ya ba émission ko clasher les batu je clash plus nga clasher la sous batuté so moni sare émission sara sali ayambi mutu mo blessé benganga na mutu tola mutu wana mna démarrer nga mabe makamba loba lokuta soki yo polingi o répondre ose nemi na ngate tola na ya o répondre ya plateau eza polele roya o sali pe émission na yo mais yo kola tsanga ngote yo lo balanga kyo sara ba démarrer nga na plateau na chaîne eza yo ebonga sani nga sani ngamna bengie na pese maloba na monora démarrer yo non il faut que la star faut za professionnel soko za star tikala star batebele ba bitenga sola makasi na nanye na sila na sola ni makasi même ce que je salue yep ndana linga ki a star te wana star yena nani comment ni nani Irsil pêcha mon pêcha star baba star komekati bapna ba star ba michana pona banga ba star mais lelo ozolo ba ke baza ba star mais za ba tumsu ba Irsil aza orgueuse Irsil aza orgueuse Melvie aza orgueuse te yangwana ki star oyebi te mais ba chaîne su ba le kaka te ki star yangwana de faye ka baza la bongo ki star nda yangwana c'est que ba Gabi baza ba star te ngana oboya Gabi ngane na za so Gabriela bo sala émission nanga ke sa na mutu msu na boye te po bo sala émission nanga o sala ki star oyebi te OK ki star star ya is automatique nga au moins na matière à YouTube soko maîtriser no ngote kokota te OK pour ceux qui te menga sola na batute parce que nga mutu to asala nga be miswa finga nga yango pela yo moni kovodo te to soli na kovodo na problème te nene ya nazaki na live na mona kinga moko tine na ye sara to yambani yangani mais ye pa kotisa kila nga pe na zokotisa la so itozana ba problème ya biso mbale ça se comprenait tinene yanga na itozana ba problème ya biso mibale te na yine pourquoi c'est ça à côté là qui artiste c'est normal eza lo wanga na problème na mutu te mutu tu ba fingie na ba comédien na problème na mutu te mutu wana nde lukane mu camarade na comédienne bo silisa so bo bunda bobundi na sa epe kuna bobundi te sikonga obengala nga na nini ngande kolo chaîne na memi nde ngambo ine ngamo mais malika to mona ka tout le temps na be mission nyonso lo ba ka pona yo Sara boye asumbana nganda baby sana batu voire même na salon ya Caroline ikwa loba na Caroline Sara pousse na pembe na yo te parce que lo ba raté pour so na lobby que Sara a démarré yo ngana olukana loba. Parce que yo na malika manya bozala vraiment na problème. Na pesi na Caroline Mbote. Nga na zangi salon de coiffure. Peut-être aux informés te na salon de coiffure yanga. OK. Ce qu'on est tinga. Donc yenda zolanda Caroline po asunga ina suki mbongo fute zate. Nga na salon na changera modèle quand je veux. Na mutaka nga suki na déplacer te na ke luka baka nga suki na déplacer sara mukangi suki atiki salon ayo kanga na ndako. OK. Ozo comprendre? Toi ndé monter. Peut-être ya mona loka e sara so kanga mina Caroline akoya obotola nga Caroline mutasala nga suki ofele te. Nga beta pa ba ofele na lekango nga pe na zara na vie wana. Non, ya lobela pona ofele ta zo lobela pona ndo démarra kabato. Abi oza mbele minu mibale. Ya. So tangi bato na démarra na Congo o. Baba grand star. OK. Na kipaka na nenga mabete penza manya na kipaka bato na ko démarrer. Na démarra ba mpese na ba mbwate.
Preuve en est. Il y a ça soit réponse nanga. Tout na yeso de azwa réponse nanga. Non te. Non démarrer Caroline pour 5 ans. Et puis pour na zone tini. Bango ne ba calculer bien, tenga calculer bien. OK. Ozo comprendre. Na ko démarrer était nazarana baya Gabi, nazarana basila, nazarana ba peshanga, nazarana na ba comédien nyonso. Na démarrer mutu te. Ezandeka soki baye ba vandeli na pembeni boye mutayo démarrer yo. En tout cas na otika démarrer po po na munoko loba. OK. Ngana opekisa mutu te. Mutaeli nga mwa coupage na yeke sara na ngina sa émission na oboya te. À part ka ya ba misende na oboya. On se comprend pas ba musicien penda en tout cas na lingité. Atape lelo bana o ba sa pa na yo bazana mwa musicien na bango alinga yamba na plateau po oboya. Te ba musicien na oboya nde ba démarrer bango. OK. Na lobi na sens wana. Ke mutu moko ya démarrer musique na te wana na oboya nanga. Wana pina nde na oboya wana te. Mais mutu nyonso tu azayi bien aloba po ba musicien baza ba star. OK. Ba comédien ba koma ba star journaliste. Donc so ba démarrer yo na yebi ke yo po na chaîne non ça ni au répondre. C'est tout. On se comprend. Okay. Donc la fille wana déjà na calculer que te ba devoir eza makasi. Ba devoir ya makasi. Na koma lolendo penza te na koma lolendo. Omoni so nzamba pamboli ofo sepela ngabina namba pambola ninga na koma lolendo makasi. Ozaye na baona matanga ti. Na yaki na vélo. Kimbambala mutu ko ba finana e bango nyonso na kati wana. Mais to mona ki grâce te moi ki na babe eza ki ni Max X hein. Kimbambala wana penda yo mona ki yango te batu ba kanisa na clasher mona batu pamba. Te na ndenga mabete. Voiture wana pena ndenge eza kimbambala bongo ebonzama na dani babenga na ba fare panzana boniko. Peut-être ça qui mo accident mo bo. Kasi bongo sikoyo. Ba muninga kutu ata na yango. Bino nyonso boki ofina na nga. Na mata na mutu ka moninga na nga mwasi ya regla nga pe na reglaka. Ye chroniqueur nga pe chroniqueur. Aye to finani biso nyonso te. Nga niveau ane ya niveau na ngati. Mais tout le monde a quand ndeti petit na yo petit Paulé mukendi mona suka mukendi ya singa ko tikela bango ba charge ba nyonso ba na pekisa na boyaka. Omona teke na boyaka. Epo na boyaka. Naza na ta na bango te ya niveau ezate. Niveau ngane naza boye nga na koma obundane na ba musicien. OK. Nga faut classer nga na banga ya ba muzika na ke place mo boye ba bengisa ba musicien na obundana bango na bakar. Na obundana bango na poche. Nga siko niveau na nga yango wana donc tango tanga bango na omona bango lokola niveau ezate mwana ngai. Ete yo moko penza. Donc nga na vandi pe asara nde na vandi boye. Batu batala nga pina sara mwasi munene boye mwasi mukolo boye na bando clasher manya. Non. Na bando clasher mura. Na bando clasher nani odia. Na bando clasher grastem. Na ko sa ngote. Na ko sa ngote na minute oponza mamatisa nga na koma lolendo. Na koma orgueilleuse. Na ko sala ngote. Ata na kala na nga na sala ngote ka lelo na ko sa ngote. Réponse wana nde na opia bangote mais sauf que ozaki wana. Omoni eyeleli na bango. Omoni elateli na bango. Omoni ndenge na bango. Niveau te. OK, maman Sarah tola toza toujours na yo comme ki ne so mena suka mek moi maloba pe roloba ezali to moni vraiment ba chroniqueur non ba chroniqueuse balaki na matanga ya Diana mais kota ba comédien ba moto moni balelinge kona bango na kimi moi mobulu pe ezaki te malgré moi mbutu biso moko penda ba chroniqueuse to ngai de to sala moi polémique wana to yo komona Ken piana na ba interview na zo sala lobi que ya yebi ba makamu baza ba mbanda soka lobi azoluka bango mona bango isa bango boza pourquoi ko yene lokwa bango bat bazoluka kimi esika ba mwe yazali Ken a beziste donc ki buzz omoni Ken aza pito pale aza beziste ye ni pona ye tike na ayaki na mission moko bitumbe ozala ya sala na ye bezi tango ya boli bitubeza te pese kanda komi ko créer bo bezi Ken a beziste amuta pito pale OK ya linga ikimi oni kimi ana ya kuti wana linga na ngote pona eza manka gagner oso comprendre ba journaliste pe bele ba yaki wana ba ebe ke bitumbe kozala Karine Gabriel ba ebe ka guerre ezala Karine ya madope to moni ete ayaki na mona ki to moni pe ayena suka ta yaki pe ane bandeli na mona ki ala ta robe mon ya pembe noir na Diane Kamwanga ba yaki donc bato ebele ba journaliste ebele bayaki wana pe bayebeka guerre ozala basani to dondo na ba image mais malheureusement
bayokaki quand même bayokaki et basali bango tout semblant parce que bémission ezoya puis après matanga toyebi ke mamboye bémission ezoya tala bémission ezoya tout s'est préparé réseaux sociaux ezoya lengi bémission ezoya vous comprendre donc nga sepeli parce que oh tokanisaki yango te bapesi biso vous comprendre et ça li bien moi hypocrisie ba jouer nango wana et bien nga sepeli nango c'est que bango peut bazo reconnaître que ba jouer na hypocrisie te mais blague à part ba jouer na hypocrisie parce que batu ba koma oloba muninga zana na malili bango tu bakanga ba motema ba ozela nini bakunda Diana yo zela karate tam sous Léon na poko to lobi na tongo ba bombe banditi moi Sarah toza toujours na yo tout le bela vraiment moi likambo moi ya mukie oyo to kota moi lisula Yvette Kalombo soko ko permettre nga biso to yebaki que actualité ki ko zipa likambo Yvette Kalombo na Karine Mokodi zaki actualité ya Diana Makila ndeko na biso ya comédien na uti ko tika biso to ketika na ndako ne ya sika mais ndeti kara Yvette abi tika mambo ngote bato bazo ko s'attendre na ya tika de sena ko tika ngote azo bimisaka toujours ba vérité atika te ya atika te mais azela source te ba chacha na ba page wana nde contrat on esili po mutu to ayebi ke e pa e cop na ye mais atika na te ya nga no sa cop na nga yo balanga na tike ba ndeni na tika te ko tika te mama mutu apeso conseil tika alingi na yo to bénéficier continuer ko ba ko tika te aloga yo sa musano ba no tika bo pied combien pa tika kotika te ponga peso mais on ninga répondre déjà te il fallait karaboma déjà moto te ye atika te omoni ba conseil wana ya oyoka biso te ya za na mission na ye ana besoin mbongo na ye fa kokisa ba projet na ye o ya za nango atika ne te ata azo samba na mpepa Karine aswana na eka po Karine na répondre e susté aswana tala mpepa Karine pesa problème te atika ta continuer courage. Ma Sarah tozo chité awa na question oyo ya suka awa nde vraiment sika tozo ko chité tozo ngano sima to ça recule pardon marche en arrière comédienne oyo akenda kala to bosana to yeba ete na kuma maxi to moni so abima ki parle ba makambu ya Diana Makila azolo ba ke Diana Makila za ki camarade ne meilleur ami alors comment muto aza meilleur ami ko bimisa ba propos ya bon ko ya ko confirmer likambo déjà si la eleka kala o batu ba oluka ba boma moto ya yesus ko bimisango na kata télévision base donc y a pas le cubes na ndenge ya congolais aza fainéante congolais lingi likamba facilité OK ezalaka Chine tango efungwamaka na bato bateka mafuta mbila oyebike batika oteka mafuta mbila bakangisa bambongo na bango nyonso bakendaka Chine mutu to akendaka Chine na $500 mais essentiel akeka Chine ake Chine Dubai mutu to akendaki Dubai pe bata bongo bakatanaka tande bakatana bakenda ngo suste po bayaki na loyenge ozo comprendre YouTube ye mutu to alingi azara na chaîne YouTube ngape na chaîne nanga ngape na kasi fungola chaîne zwa ba bonnet zwa ba visibilité zwa pe salaire malonga na fin du mois na YouTube to ndima po YouTube batu bakanisa ezakaka nde ba filmer biso boye ba monter ba kotisi au monétiser aux zimbongo na fin du mois yango moni batebe bazwa ba mbonga malonga te na YouTube au mona ba 1000 ba 2000 po ba ebi YouTube te batanga na bango YouTube te ebi ka ba monter ba kotisi ba monétiser esili ba publicité côté la batu ba ebi YouTube ba ze ba noka YouTube ba ebi multiplication d'argent na YouTube bazar vous comprendre. Donc tout le monde a une salara YouTube po babi YouTube epé sambon. Mais il faut y ba epé sambon ndeni. Ba tout combien ba na ba chaîne YouTube bazwa salaire à malonga te je te dis. OK. Mutu mususu obetele salaire na ya gangi ya. Et alors ba bibi ka pinga so na tangelo salaire ne o gange. C'est gazwa ebele. O ganga. Tika biso sko batu to kota na ba carré wana ya ba salaire. Toyebani biso na yebi ke yazwaka boye ya toyebani po biso tout kota placement boye siko yo sala no ga YouTube po sara sala ga YouTube sara zwaka bon na YouTube yo po sali YouTube ya yebi YouTube ne fonctionne mais on peut ko aider bato ba sala YouTube eba ndeni bage simba kisi bage simba kisi ya ba vie biso simba ba kisi ya ba vie ata batalinga 1000 vies mon na vidéo mon epenga $500 multiplication d'argent na ninga bondoki boki simba bakisi talibi voilà, ça sera un mot de la fin pour les arabes na YouTube
Moutako ça l'émission 100 000. Mazou est à $100 Qu'est-ce qui fait que nga na kosa l'émission et celle qui a 1000 vies. Mais puis nga 500 balles. Dégâts. Parce que différence c'est bon. Secret ya. Boko simba kisi na YouTube. Na nga la kisabino boko yoke loko. Bolingo tanga te bazoba baburi ki boyeka poye boloba. Nga pe na sali chaîne, nga pe na koma koloba pona yebi koloba. Kasi ya mwana sala informatique. Travailler na chaîne to ndima. Moi message sur faire passer na ba abonné na 60. Message na nga na linga ba comédien nyonso. Na linga bino. Et surtout que na ekolanda lekechu, ndeko na nga lekechu na monde de production. OK. En tout cas na linga bino trop. Et là, au monde, on sait qu'on a bien besoin de bolingo. Tobo ite za partout, même dans ma famille, inquiète à la caille. C'est ça. Et moi, père, mon déconne, na papa, mon maman, mon père, mon yo, mi bala bien balingara yo. Comme la jalousie. Jalousie yaka. Donc, ils ont partout yaka pour na ba comédien, ils même na ba famille na biso. Mais to me kako ça la effort, il y a quoi accepter récite à baninga. OK. Il y a quoi accepter cause ya baninga que te yep nda lekinga. Voilà. Te ya na makambo tondi mango te ye pe na nzamba pamboli. Il faut qu'on dit maka o nzamba osala na baninga po yo pe nzamba pesa yo pambolo ngana ba grâce to sola te mais na posta libala na e na lobela libala na e na soutenir e na libala na e parce que zeloka malamu na soutenir ye toza ba problème na biso mais il faut na soutenir moninga so asali empire bien na beti maboko sko elo eboma congolais balingi muninga leka bango te mais mukimo mbemo na kaleki bino me bondi mete d'accord mokimo mbemo na ke bokokani te me bondi makate OK vous comprendre oh ba sala effort ah Sarah félicitations hein nga pena bosser na sala effort na lekata Sarah to na komalora Sarah mais biso to travailler ndeni muto sala effort aboma Sarah existait kate mais ya kokol sa mam Sarah sala te akoleka nga pété mais aboma nga kaka c'est ça les Congolais. Nzamba sunga biso to bongola ta motema eza malamu ba comédien na linga bino mingi bozala bino bo pesa biso matière te bo garder ba secret po wana ya ba matière c'est ça bo garder ba secret na bino mais so bolingi bo pia biso matière to baluka na poto chaîne na ngeza nango polele oye kaka bino moko pesa bo koleka na ba chaîne na bino boleki kaka biso to kozwa ka ba partie o esenga to lekisa ba analyse tozui mais bozalaka bino bo gérer ba secret na bino ezala bien. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission analyse mo kitoko totiko sana la patronne Saratola ba comédien bo ki message ba faire passer na bino ya wana bo bomba ba secret na bino bo linga po pelisa moto te po ya bo pelisa biso pe to rozwe komi ba kota ki vie privée nanga ah bino bozo ya vie privée zati ah biso pe to rolobela ngo vie privée pe awa. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur nos antennes. Abonnez-vous sur Sarato, la télévision, vous ne serez pas vraiment dessus. On se retrouve à la prochaine numéro. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent